ezaka te mama na ngai ye azalaki papa likelemba tozwaka mbongo chaque poko afati okende koverse napesaka mbongo mpa na ye ye nde papa likelemba nasengo mbongo kobeli koto yo oza po petit yo pusu na yo roulement ebebi na sede yo pusu na ngai une semaine lava yo pesaka nga combien oza koversenga ba 900 francs vieille te ezalaka ndenge wana te lava eza ndenge wana te mosala ngo boye tokoprogresse ndenge nini tesala po nafunde mpe bato ya silence mauvais stationnement otelemaka mabe bati yo mbasu na nini na pusu na yo yokolula yesusu tika biloko wana olati bilamba mozolumbaka asola pusu alobi ya solo ozolumba sali te bongo ozolumba bien tokani yo teme yo ye mabe nyonso nde boza basolo na bino eza identique ye solo asoyi bino basolo ya pusu kanga mutu naza na solo normal lava poni okondima motu te lava baeglise boni otamboli lava bazoyebisa yo chaque jour na église okokufa na pusu okokufa na accident ya pusu ola se concentre loka nzambe naluka délivrance na ngai po kokufa liwa ya pusu eza mabe liwa pusu elokola liwa mwana pétrole batuti yo boye ngongi kuna omoni liboko tosimbaka pusu yango moto ekatanaka liboso liwa pusu eza mabe nayoki yo vie vole elongo ebetio nazokende bembe Florence Lubaki akufeli nazokende bembe na Kimbantseke ndenge tozosola bona nazokende bembe na Kimbantseke Florence Lubaki akufeli ve pesa nga 6000 na ngai ede ngai mais nazokende na Kimbantseke 3 bien elo onyo koluka lisusu oba peso bambongo po bino kuna na Kimbantseke okunda bokenda makolo mais siko vie ezaka na limete nga nazokende Kimbantseke siko nalongwa awa ti Kimbantseke makolo mere oza na pusu memaka ka pusu na yo lokola ozotika marchandise moko ya client maleme ngana mbwa kata singa nako gifle yo ngaso ko nimela ko gifle ko ya bongo te ko tika biloko wana ngaso ko nimela ko gifle yo okobeta mwana kwanga soki na peso respect kaka pona vie na ngai na message na kumba na pusu ni na peso respect ko na ngaso ba na peso respect ko na ngaso ba te sola pusu mère na yo na mère na yo wapi tala asana banga bino bana bana loko moko te ngana bana bino boko banga o lobi mama ozo finga oya ndoto to mama no nani ola bina sima nanga ola bina kuni excusez papa zana respect quand même oye ko déclarer mbongo non na kimia zela ba pia mbongo ko finga mama abiso te la fini mère na fini ne mère na yo mère yo na bote yo na la volgolo balelo lava mutazo denda likolo ya tomate mambo tomate ezopanzana te lava komona bana ngai lelo posi poids lava papa bopesa pe ya mo lupango papa bopesa pe ya mo lupango finalement yo nde oza mokumbi pusu ka nyonso ya mboko eza yo yaza mbongo na lava zodenda boye likolo ya tomate ya mbuma atalo biso to opiani alati mpe blakasi papa je suis na mana ofika mama nanga ofika kalunga obini supasi ninga asali kalunga kobota ni kalunga o mona aboti mona ngate mama na omoko boyebi lava lati bria cassé oyebi ke liboko na bria cassé na soyi bateza esali jar nini basenti oyebi bazo ezalaka babazo ezalaka lava oyo bozomona lelo lava azwi mwa sante oyo lava koloba te lava naye na nganda ya pusu tozomema pusu bopesa pe kimia bato balala tala bakamera nyotango na bango tala lava aza pepe lava na lupango na bango soki azobima mopepa mbula ezoba babi lava tiaka mabanga na poshe mopepe koya kobima lava lava zo mosu asi abima akei boye mopepe ye makasi bake kozwa lava kote ya se mais lava ka moko wana abela asali mwa fièvre nga na kangai na mokongo ndenge aza omemi ye kana azine wana abela azine azime na memie na mokongo na kene ti batie etonga nga mona kiti ekupe batie etonga lava aza na age ya 27 ans azopese 3 kilo 4 kilo 800 azodenda likolo ya tomate ya mbuma boye tomate eboye kopanzana epuis
couper wana soko tali bien bakanga on a fil de fer azakene bato babeli obosani couper yango emonani tala bakamarade yowi kamredi nino nazwi lava oya kosalili ngai likolo wana nyonso ekomi atata na bino zwa 2000 kuna zwa 2000 apesinga ba 2000 3 fois nzoka nabonga batalava ata soko kofinge lelo oza na tort. Donc je disais c'est pas vraiment donné à tout le monde et c'est pas facile na de la confiance car on moro boye au pesingai et puis façon nazo travailler pe dans l'entreprise donc je me sens comme si j'étais chez moi. Pour la conduite non. Vous êtes garçon montre gentil, doux. Vraiment non, tellement même pas gentil. C'est un garçon très intelligent. Voilà. En plus, quand Douche il est en train de travailler, donc on a mon ngata on a zala qui pena moi jeune garçon. Va comment on a travailler. C'est la même chose. Donc en tout cas, on remercie yo. Sans te flatter, tu es garçon très intelligent. Et puis là on appelle ça le moment au choix. C'est ça. C'est ça ma fierté. Même on dit Amina ngai Titina autonome. Oui, on a une fois déjà y a voilà. Mais tant que zongi na poto ba benginga ba bien là en tout cas copain de garçon on a douté. Donc c'est à moi de te remercier na nyonso ça na société nanga. Sungeta. Même moi aussi d'un côté il faut remercier par rapport à la confiance au Pessinga. Et puis j'allais te signaler qu'on a un dossier où ils ont mécanique au compliqué du saut. Quel dossier? Il y a une jeune fille en Allemagne, Ida Wenayetu. Ah Ida, ouais, Ida Wenayetu, ouais. Ah, c'est un dossier un peu compliqué. Tu as effectué du voyage au Naouta ya Soukana, récupérer le conteneur au Yaki. Alors, bello, Yaki na bureau. Mais quand un peu compliqué, on arrivé sur le terrain. Mais quand même, maintenant, le dossier est comme le niveau maintenant. Bon, tous ces là, na benga qui est à Solana Mathieu Vicento, à Solo la base au compromis, bah me revoir belle na bangoana. Ah merci papa. So y ba no makambute. Zala no ka au servir OK. À votre élite. Oui. Donc on a ébissé bamba me quand peut revoir Mathieu Vicento. Ouais, Mathieu Vicento. OK. Bon, à la santé Merci. Chérie, mais attends-moi, qu'est-ce qui nous tu es devenu méchant hein. Oh là là. OK. Et puis ici là, abaina saluer bino. Il fallait normalement tout y a naïmoni dimanche à l'ingara moi prière. Mais je crois rejoindre biso awa. Je crois na ça qui les lots fona passer journée mon mba na et pas boss. Grand frère n'a linga iba. Donc on va passer le journal. Les lots na ça journée c'est bien. Grand frère n'a linga iba Prince Charles Mbongo contre Prince Charles. Eh bien Charles a yanté la ligue Charles. Hein? Mbongo contre Mbongo. Mbongo contre Mbongo. Mais il y a na kebisa ke ba la travailler na ngai mais Prince Charles so soli na yebisa Alain Lobby, aux obenga été. Musala ya Douche tellement fantastique. Donc ma maison est benga. C'est Musala les autres malins mais ça par rapport il y a ndenge pe naza l'aise d'entreprise. Voilà. Ya otia yo Prince aux à l'aise là. Mais na boya ki yo ko place au soutien. Donc on va coopérer. T'es OK té. Baby. OK té. Muta mera na Douche no tiem na Muscador. Oh, Bambi. Ah, la vie est belle. Mais oh mais la terre. Et puis d'où tu as l'ingara. Ah mais la terre c'est notre timbélé. Il y a l'ingara mini makayabu hein. Un rango botsenge makayabu na mai. Ça sent na dongo. En tout cas, vraiment. Bonjour ma chérie. Bonjour. Oui. Oui. Gabi. Obi maman Flavia Bamba, oya Bruxelles. Ye bazara na Lola, ma maître Lola na Bruxelles. Ah benginga atindeli koli na faut que nous na agence. Oh ayete? Ye moko ayete atindine ba koli. Ah, nga na weta ngo solo la, nga tseki aye no. Ba kola bi mikolo kola mteya na temps.
ngana okende pa Domiti Makenza mama Falon Samnani Samus Domiti la Domiti Makenza ayet yana nga vraiment hier obenga ngate ta vraiment za kishasa wa benga to Makenza zalia wa bongo Falon la teninga sapato moko babisinga ke kozwa azaka moko pe mukro babi sandali moko ezakuna ngana oyebisa Makenza gentité ayana ngate bon ta sapato na mona popia tindeli yo allez olatango ozuki ntsaso tie na mapeka papa ozuki ntsaso tie na mapeka bato na nyoto na obenga bango na obenga même Cécile Mbombo batinda ko biloko te c'est pas normal c'est moi na te non ça aura toujours aspect na kasi mais ne traîne pas OK wa chérie OK pas Makenza ne traîne pas loba Domiti na sepeli katenga ya benga te Gabi so atindenga pe bilo na ngo ne traîne pas loba katina ba chaussée ponga neto a numéro moko ça va ma fille pour traîner te donc moi on a botaki ye na ba situation moko mais tant abotami 4 kg 500 utali mwana pembe neti mundele sana boti ndundu te bongo soka leli Bima. Thé. Vendé. Ah, merci. Pourquoi je quitte bien sans nez. Et papa Prada, Odi Azara. Merci. Tous os hommes, vous place dans son bien hôtel. Mtategelingango l'immortel Jean Silus muto valoriser bana poto normalement ya tegela kanango grand prêtre de prêtre mona Londres ya danger oyoka tous pepele ya metolo c'est mon vieux on a pire vie à parler era za koya kinto tinda pecho comme évangéliste ote ya bato sukuma lubango adi wapi mish kimbukusu José yobi ko sali ba progrès belé na vie na yo ouais Oh, l'homme doit se battre. L'homme doit se battre. Ouais. La vie, c'est un combat, chemin de fer. Ouais. Mais, il y a un peu on a eu moins de temps quand même. Pause à la poser. Comme m'appelle les lots, moi, c'est un pasteur Clément Mamboueni. Les lots en Suisse, avant cette activité, moi, c'est un Deline Mamboueni, Cléo Chilo. Mon père, mon Mireille Chimba, il peut pas parler avant d'être à l'aise. Il peut faire un négoce, pour un grand garçon déjà. On a un master. On a besoin, comme m'appelle le logo là, pasteur Clément Mamboueni, ou à l'autre cas, chombo danger, maramba danger, le long de la Suisse. La moi c'est Clément Mamboueni, boti pelelo, Cléo Chilo. Et ça là, on est ravi. Mon le long on a parlé, tu veux vendre chez moi, ça bien massa. Mais au salopé bien, bateau ba boka ka libanda ba lekina nzela ba ko talote ba kufisoni. C'est ça. C'est ça José, c'est ça. Donc ngana mutu na yo tala lelo mona mwasi kutu Mariam Taki. A Outa Bruxelles, à quel Londres pas grand frère na Coco Taki l'ingénieur. Mona mobile na ye Jano a permettre pour ça sir na ye. Donc yo pe fuza na makamu na yo ndenge na zoba mikolo mwana mobile faut tel miseloko na ye na coin. Moi, on balé au tel monsieur logo nous na quoi moi boutique, pharmacie, salon de coiffure, et zo côté sur le moi bon. Ce que tel monsieur logo on a valeur. Ce que quand so tel monsieur logo nous na quoi un jour. Ba tu ba yaka zo côté moi ba 1 franc, et ça peut honneur na yo. Donc pour nango na lina sala ki o rejoindre ngana musala on ngana sala ga. Mono le la tout le temps butu. Donc surtout on a compagnie compagnie na suzana maboko abana nandini donc biso kopto ela biso to koya na to sala de to dépendaka na bato de choses mona biso ville lezo fungwana mona biso soki to sali action muto aleli biso to sepeli donc tant bato bazolela wana biso to zo sepela donc na mukuse pona za la bref
Tout ça, Asaka. Asaka, ça veut dire? Asaka, cela veut dire assassin. Pour tous à la claire. Bon, assassin, c'est le bien, c'est trop naïf. C'est trop turbulent. José. Ouais. José. Donc, nous sommes envieux, Nango, c'est parce que tu tues les gens? Ouais, en quelque sorte. Le Jésus a beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Non, José, ça ne te ressemble pas. Ah bon? Je peux tout accepter sauf ça. Tuer les gens pour avoir de l'argent. Si. Il y a un lobby que ceux qui battent les lits, ils se payent. Bon, na lobby, ceux qui ont monté na mabe, nana qui nous a quitté, na le qui s'abattent, ba kufa, to famille sila, nana qui na bouclé la ngaba. Donc c'est le boulot que tu veux me proposer? Mais oui. Et puis ça m'a bêté, ça te gagne mutu mo to na ba arme. Arme à feu? Mais ouais. Comment yo que nous attaquer ba tuna butu, o yebi force mutu tem ça le que na force. Faut na arme pour ya nous mettre ba mettre tout ça sans paquet. Ata li bende wane le kakabatu yo mema. Mundu qui fait. En tout cas, José, je peux tout accepter, mais sauf ce boulot-là. Ah bon? Si c'est comme ça que tu veux m'apprendre à pêcher, en tout cas, je préfère rester comme ça. Non, José, je ne peux pas tuer les gens. Moi, je prie. Non, José, tu m'as déçu. Mais Nalobi, Yozobele la compris. Ça la boulot après qu'on prie, yesima. Liban des Akatité, je suis déçu. Je vais dormir. Je vais dormir. Tu vas dormir dans la rue, il y a bon ozoboya. Toyokana ou bien au sala soko au sala te au dormir place où vous dormir auparavant. Tu sais qu'un jour ça va tourner mal. Et si on t'arrête, nga innocent peut pas kanganga. Non, justement, tant que tozalaka no aso musukwe kwe, ceux qui soyez, ngana tous ensemble. Au lieu que soya ozala innocent, sala musala. Et là, d'ailleurs, quand on a santé, comment on a besoin d'un masque, on a niembe, c'est vrai, on a mis le lac, on récupère l'eau. José, donc comment tu décides? Tu veux me chasser de chez toi? Nazan Bengano, tu es clair, ou au poni boulot, ou bien au poni libanda. Non, parce que maintenant, on a beau moussala wana. Soyez clair. Ah? Ouais. On a encouragé aux ala. Ozala courageux, olongana ki goyi wana ozana. Mais yo olingo tika la place moko bon. Nalina séparé na pauvreté. Je préfère rester pauvre. OK. Que de souiller mes mains na makila batu. Ça je ne veux pas, mais je suis déçu, José. Zwa body na o yaki nango zongisi. Comme ça tout le monde en attend la sima. Alinga ba courage pene na ngai soko za yuma yongololo n'esprit oza yanki na nzoto n'esprit banzele msukutu ba courageuse ke yo et puis so moni ngana nzela mbala sima kulinga ko changa ta mwa o chacho ngai mwa libokolo okozwa ka goino a poitrine o santa bara pena no moto liongo a dona besa ngai pena dongi un bon bord. Bon, avant ça, les cahiers, quand tu as collé na gishinga pemba, ça l'enlèvement ba bodystone, chiko se paparazzi na 4 minutes. Venezuela. Non, José. Venezuela ya. Mbonga masumu wa. Okoke na ngote masumu egoya. Bino lokola bo mesana na ba prière na ba miche. Bo sangana kuna. Bo belela bato na ba 5 heures awa. Yezu yeyo na pauvreté na bino. Bobosa na Yezu alobi luka liboso avant sambela yuma ba paquet belé ba peso ko kanga batu ba niembesi ozo lekisa ngo tango lalisa kango libanda ngombe gotobo la veza normal te pusu batu assurance soki bakolandela balandela makamsu pusu basi bayoka pusu accident ya makasi ya pusu ezani sie mamutu nga nebisa ko eza yombo ya suka penzo ka yombo. Moni batu ngaka soki nazolala nalota bato basi bafutanga nyongo bate balakanga soki naloti bango pum yombo mumengwana nalati Didier Duma na Didier Duma banda sala libala na ina love kinzunga ti lelo na lokuti babenganga te balakanga bakete balakanga ozui papi beloti mbeli oyo kamera dia etiki mbukusu mais c'est s'il te plaît balakanga ti lelo ngabi
ndoto ya malamu ezalaka oloti bato basi bafuta yo nyongo yo kasi ntango bazofuta yo wana ndenge ezalaki osala yo bamoin sikoyo ngai nazolota bato oyo baza nana kuti bapesi te siko nana yebisi yo ke nonga bakayenga pusu na bato assurance bakenga pusu bongo eza ya bato nini bato baverifiaka mikanda pusu bato akomine nde bato bakayenga mikanda pusu kota mariano wana avie mpona olinga kotransforme makambo so ngana biso makambo nde mosusu makambo nde mosusu ese bonongo osi makambo oyo tiokona koinforme soko kongo mobimake voilanayebi ovie nanga nalimbisi mais bongo yezo bango ya bosco vraiment kaka boye vraiment nga nazoyebisa o bosco cecile azongeli mosala ya kopepa nye mwasi napesanga bareponse mabe azongeli mosala mpo moto oyo bonjour papa mosala oyo ezalaka ke motu bozalaka na ye bozomona ye te Oh, ozokimanga pourquoi? Non, là-bas, c'est moi Bosco. tika basia mambote boye yezu ntango abimelaki bapostolo na ye ayaki na basia bambote te lava ezanga Bosco sali accident ata moso okufi wapi bilamba balatiki oyo na ntango okufi na obimeli biso Bosco oyo yo siko ezala ngai na bapapier mosoir donc obike nazomona pena costume ko moko tai pena ya Fisto Malula tai ya Didier Masuki bana Suisse naomona pena yo uti Suisse donc wana bamina ngai tosolola tout le temps na téléphone oyebiki batuka bango alinyaka na place na ye tai moko fali akosa biso zwa ndete ya Bosco pasi moto ayebanaka na pasi te sesuno te yoko Bosco mpasula na katikati mpasula excellent mopesi rezo apeti akoseka nini kaka boye donc so omona nga nabungaki eza mosala nazwaki donc bamina ngai trésor kokasi ofali abwakaka wana so koma camarade wana meilleur ami na ngai camarade na yo wana nani oyo nani kokasi trésor photo solo là mais parce que tu non tu peux yo c'est des camarades de trésor kokasi bazaka de camarade na bamputu trésor bapatu ka bang bemoko bapapala Chabani Nonda si mais toluka place moto bana na tiki tu mutuka kuna liboso na mutuka nasa mutuka mibale tokende nyema koloko tina ndako olongwa tokutena gaso dudunganga uye zalaka mukebo yaza mwendo kulikuna mutoseka publicité ya sirage elongo feti dudu mutu oyo uzalaka ni mwindo ndenge mukulikula mwindo ayiba ngolo alibaka kuti ndenge mwindo ngolo alibaka mwindo ayiba mwindu ya ngolo ayiba mwindu na yo boyi na boyi alibio na muna kile susu te toluka place tovanda po tosola très bien po ya kotelema boye bien te makolo pasi yo zala liboso sibeleki ça va po ya mutuka eza place wala tozo yepata mbongo mama na ngai bapesa silmezi boss de boss apeta noiro Etiki Mokosu, jeune producteur, informaticien de la Viens ngai utika imumba bweneni uzomona koto te mai a rappeler nga ba temps passé maman Viens faire ni idéologie l'enfant produit José donc ok musika te papa ndengo zongi ondimi boulot ngam nazoloba notala ngai za mobali faut kotsa esprit mobali azaka esprit mobali abotama mobali akufa mobali petit dans ta chance kolanda ye te si akoti bamiyembe boule eza nini c'est bon mpona kosala bolingi okende kosouffrir na yo pour rien telema Shaufa bienvenue
fona yamba ye yamba et puis moi ba champagne faut ah tala kaka bienvenue mon frère hein yo yebiti Moi, je suis prêt. Je veux combattre pour notre cause. Je suis yeah. prêt à poignarder. Na français, na lingala, na lingala. Naza prêt maintenant. Na kosala n'importe quoi. Je peux combattre n'importe qui. Oui, pour que ma vie change. Ouais. Oui. Je peux poignarder. Je peux égorger une personne. Oui. José. Je suis là. Crée-moi ma whisky pour la moussamo. Ah, zola. Tu me veux faire temps laver, comme ça, bête moi Kazaka. Déjà. Ouais. Soit les pour l'anniversaire na yo. Bon. Merci beaucoup. Bon champagne ba nini. Et puis autant yo bimisa ba champagne bête moi poulet moko boye pour ya ye moko Adamson yangolo di amvimba yele moko moso. Lenga zanga lipasa. Ouais, au sentir hein. Mais pour nous avoir là l'esprit. Quand on a besoin gabarer l'esprit. Bunzambe te. Ah, et Bemba Bunzambe. Ouais, et Bemba Bunzambe là encore. Yeah, nobody. Oh, d'abord on a. Nobody. Nobody. Nobody veut full en Pas d'hiver full en pour. Talanga masalanga za na mikili agwa ya Samanton. Atekaka forma beti miyemba beti même mon caparelandi le fil bala na Damson. José, je vais travailler pour toi. Va te laver. Oui, et puis venez manger. Venez manger. Bon appétit encore. Ah non mais aux ap mon fini. Non, on libère pour tout. Moi ne pas quand. Ana joie iboso ya mwana. Akenya musika. Avelo que ça déjà mampala. Soka zolia. Kumba projet. T'es au se sentir à l'aise. Naza pour nabino. Donc parce que mon toko toko même taille na Didier Masuki. Même taille, tout costume nga bani. Mais ngai bosko balanga moi parce que nga depuis na botama na balati. Donc taille no kona mono presque yopé. Didier Masuki. Omoni papa. Na Christo Madula. Osala babongo makambo dibala na ye kusala nini ya. Balanga moi. Lava. Aba yo ndenge nini. Non moi papa. Papa, il faut se sentir à l'aise. Aloba onyo so. Ouais, ça va comme na mampala. Omoni ngande tinaza. Soso bilobela, soso kaka soso biso bilobela. Mona soso ndenge tambula kake. Na bona makambu. Ngwa dia kaka. Banda tona na makambu. Lava. Na bona makambu. Lava. Akotala biso na bona makambu. C'est pas ça. Alors lava zakana ngwela kolo balaba na kulia. Omoni ngande. Lava pona kulia koteka mutu. Lava na le marqué. Omoni ngande na saboye. Na sandi pona bino. Na kosala onyo suisa bosenga na bino. Donc musala oyo ya pusu ezalaki musala tando sala ngo na ta oyo tozangaki. Mais lokola nga na 8 mois relève wana ya kokoma mo mutu lelo, il faut bino pe bolongo na musala wana. OK papa. Faut ko tika musala wana, ça musala oyo ko sala te. Tolonga musala pusu. Mutu bulani. Oh, te lafa. Il faut ko landa nga na société o nga na zo sala. Awandi nga na za cadre na kata société wana. Mesane na pusu ko kabwana na pusu kaka brisque mabuze ko faut préparer ngai. Ngala ko kabwana. Ozozo bisanga malembe pour. Moni ndoko so mesane nangwa. Kotika ngo brisque ngo mona bato bia kufaka. Asina contrat na pusu. Ngai problem na kusenga yo bosko. Yo za petit na ngai. Mutambo ngabenge pe. Na bengo pe ya solo woni za solo. Mutaza na mbonga tuna kambula na yete. Uza mukolo za chance. Oza papa. Nasa na catégorie nyose pa ina yo. Soit. Ngana kuyende na mama na bino. To solo la. Osombe na psata lupa. Yoli kama mbongo ko tsaka mwasi. Kalunga, moni kalunga to umeli naye. To boti bana mimba ile mayonnaise na jeje na ni mashirika. Na sina mezani pe na musala moni ko tika kubanda su musala mse babilo. Veste na latango kala. Tanga veste yango moko tango ikota na nzoto na ngai pinza veste sa propre. Iko kam tika na papa. Suka na seni na uti. Papa. Omoni po na yo papa. Donc nazui bapel ebele. Tarita zangu la japonaise ya Luanda. Na trésor loi. Daniel. Yebi singai ke te bosko lokola oyebi place papa pakaluya azalaka. Tango lokolo komi cadre kolinga te otika papa wana na kati ya musala na pusu. Tango ba basa musika bazwi likanisi wana. Il faut na longola yo place wana. Basi.
Mbong. Yaka nangoko yaya. Il faut beau se sentir à l'aise. Biso moni ngana na basikate to zoleka ni. Tango bengisi biso. Mama. Ndangani. Mama oyo moni mutambongo ozo. Oyo patron. Soki basengi yaka nango pona kofuta ça na mon problème. Ah, OK. Parce que ça bien. Hein? T'as dit kaka ta vie de l'autre. Oh, papa. Oh, il faut ça babloko na yo pembeni. Naza déjà na Mimi aza déjà pona. Pongai moni ngatanga bengiso. Poni to sobe komela masanga. To boy to lango to ya ko bela bilobela. Po lava soka media tamle moko. Akuma ka bilobela. Ya akupesa na pesa kufanya. Na bien très bien. Na bi lava très bien. Au moins est-ce que l'équipe de minutes alobi comme on ngate. Donc on vient de botika ngana ye to soit na soupe. Pour comprendre que donc au moins là bas c'est ça. Oh, to soni mkole musuzu na nina kalunga sangao. Est-ce que yemo na kama siliko yayo? C'est que moto salio trapé dans le dos. Azaka kanzinga. Et to zaka misatu na groupe. Nani azaka pembe? Siko nani azaka pembe? Ah, bon yo zo ba pole. C'est parce que ngana yeba yo na bana no na mwasi no déjà. Est-ce ngana yeba ko afa yo? Ah, ya solo ya leta. Ya ngapela ndima kitela ya lava. Te. Moni lokango. Moni ngo. Papa. Toujours la grenga. C'est que kalunga zanga go. Papa, omoni lava. Papa. Omoni ngalo. Lava la kalunga. Pesa ngakanda. Moni ngo pesa ngakanda. Omona ko pesa ngakanda. Ada pesa ngakanda. Ngamo na ndima kitela. Solo ko pesa ngakanda pour. Comment est-ce que ngapina soka dingi alava? Ko pesa ngakanda. Lava. Te omoni bosko. Faut se déranger dans côté. Pesa ngakanda. Lava. Un peu de respect. Lava tapenga dans le dos. Yo eloko sala. Te bongo tapenga dans le ventre. You know tapenga dans le ventre. Abi soko zo tapenga dans le dos. Et baka pa ko tapenga dans le dos côté moko boy. Mais nan ndima kitela bien. Pembe ça va. Pembe ndeka, mais pas pembe. Masiri karaba. Lava mais masiri apa kuna pembe masiri kana lava. Ni ko kanite. Là ko kanate. Ko ndengane bono bano na mwasi na yo. Kali toibo, tombola toibo. Na sali toibo bazoko kana. Lava iza yote ya solo nzambe nange kusala biloko yote. Yena kalunga boye bana kati. Papa. Moni. Ça va. Lokola yo oboyina yo makama musala, olingo tikala toujours na musala pusu. Nga ifuna sunga ata lava. Lokola nga na tombwa milelo na nzela ya mutu. Il faut pe lava fait pas tomba na nzela nanga. Boleka na mama na ndaku. Na eba ndenge na ko solo na bino pona problème. Lupango papa. Ah, eza na problème. Bishi ngampemba. Pona yo lava demain ozala na ndaku na tongo. Akasi. Et tu remontes dans la société. Akasi. Il faut on l'attend très bien. Na yebisa que ngai zo mona tayo za société. Ezaka pousute. Parce que le monde n'est pas na mona zo kuta seka masango, seka fufu de seka ni nimela trop monde na kana yiwana oyo. Oba zaka bia pembe boy. Oh, nani, c'est monsieur là. Honorable. Nous Duje. Boni. Mais le lot ceux qui moninga là tu vas veste ça nzela na ye. Tu connais pas boy. Oh, Bosco. Et ça nzela na ye. Tant on appelle ça une carte de visite. Avec ça na c'est passé na pas nanda. Koko mana komi, ameminga na bureau. Eh, ba pesa nga musala, lilunga na koma mutu. Nzela mutu. On nga tout ayo. Ah si. Voilà meilleur ami na ngai. Chaque fois na camping, comment ta ko kita. Na yebaka ke likamba munene zaka kali wati. Onga devise ngeke kaka likamba munene zaliwa. Ah. Tangu na mona ka mosi na. No. Wana zaka mwasi. Papa batu musu na vie, ba ponela ba kopena basa ko ponela. Aya mukia koma place muka panzana, akitene sa zonga na kenda longo. Papa, na mona cadet na Irlande. Et puis namona nani Singa. Lina Singa. Na tala na mona mwasi wana. Nabi no basi bakeseni. Donc presque même niveau ya basi. Nga pesingela ko ya bongo ha. Chaque jour na zene kete église, sans soleil, binaye, biambelaye. Papa, yo sa suna niveau.
awa tozokota awa yo yebi ke duche nga nabengaka nzeta kokoti azalaka na bacomportement na ye moko lokola azwa chance atanga na poto aza na bacomportement mo bizarre nde tokota boye so batie biloko kolia te. Ah papa nga kutuko na comportement mwasi nde azalaka na na koti esprit papa tondole susu te mikolo batie basaka komela tokomela te papa papa omoni eza na ebi mwasi aduche ana masuba ekangi yo okosuma te na osuma na ndako na te na osala apart kiti na ofanda na osala te eloko mwa ndako posa ya kosuma ekangi yo okonena te basi nasali ngo na ndako olingi oloba otuli ngai mais papa yo ozalaka boye omona olingi oyoka mposa kobimisa mopepe naobimisa te mais papa tokotisa esprit mais soki bato baza ebele na kanda wana kosola na nsima papa yo olobaka bien omondi oza awa na liboso nga nazokosola mais yo okosola wapi na nsima mais papa oyo olobi yango wana tosine pate nga na yo tosala eloko moko te nga kutu charisme yo moke nga soki ero baliaka papa toki mambo olia te tokendeka te nazo bako ero baliaka bakotante biso yaya nga so biloko olia ebimi boye natali boye papa mambuto atala biloko te tokei oyo nyonso olobi nga na yoki tosala yango yo mpe nde ezala esprit papa yo so ndeti nga ebi mwasi ya duche wana ma nazoyeba te duche sila koza ndoki te comment expliquer duche mwana kola bien atanga bapoto akeni ya mwasi ya motema mabe bongo akona nde exemple ya noko oncle paul te oncle paul ya paul mwila afanda na mwasi na gisele mwila pose ti lelo sans problème bazobota bana bango foye na bango calme epi baosala bafere na bango paul azoyaka kini pamba azosala derema kutu asali mambo ya bavoiture bamituka entreprise ya monene papa te ndenge nalakisi mpe ndenge na kolia te omoni charisme omoni yango oloba kutu na okipe o te namoni Batista, papa. liboso na tofanda biso moko yo kofandisa biso kote madala bomela niko papa tomela eloko te kiuboya papa Batista yo mela eloko te na moi makasi ndi boyeba papa nasali ka biloko olingaka nambata opeka lelo te papa yo baisanga ye mon fils comprenaka makambo mosusu omoni eyambeli ayambeli biso na ndima ye te tala bagentillesse na ndenge nini bagentillesse lokola mare efe na kati ya swisse moto aliesaka bacongolais lokola belinda makoma na paris bagentillesse ya bongo na okoka ezokompare na belinda makoma tika tika makambo wana papa komela te soki oyana betongo kaka tobai tozwa charisme papa ngaka mwana yo tomonaka bacamarade totikalaka nga na yo place nyonso ozala nga aza place nga aza yo ozala tosoki na omelango te komelango te soki na omela te ndenge olobi wana esika tomelango mpe ozala te excusez-moi mon fils j'étais moi trop pressé ya malili ya ndolingo papa non eza moto papa eza moto ya malili Batista non eza moto conjecteur na meta merci amela te natika papa papa omela na ye yalinga atie bokingi yango ezalaka te na ndako papa ma merci
Bina ça va table là, ouais. Batista, moto achataka baambition te na mokili amoto te. Bato misala bayebi papa mo eloko ya moke kaka. Mama mpona kolia nayebi te. Papa ya moke kaka. Papa mondo ezanga komeka kotukosia te ya mon fils kokanisa te ke no lukwa na meli masanga na kolia kolia te papa kosimba kowa me pa nango akuta biloko ndenge atiaki yango obikena kosopa biloko oyo mpo na mwana lokwa na meli masanga oza na ondima te na kolia te sopango papa amwa maketo wana kanda makasi oma maboko fille Ça va. Ah, papa. Batista, simbela papa. Yo na ndako yo ko misala ba idaka ina wala. Yo mwa mwasi mo osala misala te yo. Non. Asimbaki biloko. Mama ina kolia tozo pesa na suka mboko. Tochangeaka ambition te ya motu te tochangeaka ambition te Batista ya motu te vie eza compliqué lelo oboya kolia na ndako ya na yo c'est jamais papa ducha mi ya na ngai yo poza leki na yo nalobi lia yaya yo poni somo ega présence ya biloko comme on le bisaura nyonso ya moto achangeaka ambition te ya motu te na mokito so ozolonga banini posala yango ni papa lia Lia mon fils, Lia. Nasi na bouya ki papa. Lia, suka na ngo. Lia. Papa na suka na lia po yo. Suka yo te. Batista. Mai toki Na pesi bato ba mbote trop na nzela maboko ni salite. Oh là là. En tout cas faut que na suka na lo. Kata mbuku tanga une chance. Heureusement. Bon appétit. Y'a Batista. Non, le moins qui a vite fait la salade. Papa, bon andam. Les gens, pas bon andam, papa. Biso ye, ouais, tu calmes là. Faut qu'il pas venir peut-être. C'est bien pichu ayaki. Ah. Mbala na deji. Pichu biage. Ya solo. Ayaki ko de donner X6 ni wana. Papa faut mon amour tout kati. Duche sipe na jipo makasi. Donc basolo li aibisi duche lokwa na deja za kuna lokwa ya travailler minka na deja. Ikana mwasi na ye. Bongo ba duche ba tinda mbongo asomeli parce que ya travailler kana na deja. Ye pichu bien ça. Photo pichu. Ah quand? En tout cas vous ça dans 2 semaines. Azana. Pour le moment business ni BS bien chouchou gars. Voilà business. Batista, pourquoi ça met ça biloko ko no zo na mesa. Papa na simi mesa. Pour la business né on a BS bien chouchou gars. Eh, une photo pichuna Coli Landria Coli. Oh. Eh, fina Coli, Blanche Banandi la Coli donc famille mobile. Ah comme na bana boni na desh. Yega la pichuna na Landria donc fina na Blanche balé qui n'a pas na bon kunat. So bon on va voyager, fina tika na ndako na Blanche. Dernièrement, j'ai na Berlin dans ma comme na France. Ah Berlin da benga qui est. Peut-être na tongo bala. Na ba na zo voyager. Na moi en tout cas na zana po tu tu na fêter na awa. On a voyager moi na fêter na après. Mais papa tout le monde doit là. Non, quand on a kotika mondo zo bala ba sanga ko ya. Soki na petrolia. Basonga za poso. Batista keba. Olia na lia belé na ndako na tondite na olia poni. Yo za lokoso. Yo le na ndako. Boni ko ma bala na meso so bala bloko. Boni boy. Na muta petrolia za ozo sebiki na so na ni yoko kai. Na la zona kambiso na ide. So ba ki to na zeto gele to olia te. To komi awa to komi olia. Lia.
Eh, na nzambe okana tole te tobi yozaka la ye mtazo ba yozaka caractère mabe. Baptiste. Ye wana lobati. Ko ezanda kuna bino te. Papa, mo ya kuna nini? So lingi soso te ti la pièce na ngona congélateur. Ngana okota cuisine na Ti la pièce. Ti la pièce ali ba meza. Ah biloko c'est vraiment ba boy olia ko ngab na sinali na ngebele na ndako na tondi. Papa za lokoso. Toto lianga na ye. Et puis na wakama ni papa zo lia. Azo benga nga papa za téléphone. Moni ya moyo za sans esprit hein. Ye ba charisme mon frère a faux. Moi no yé. La sauce ça a faux papa. Pas pour que foufou. Ngamba kona ba news na zwa yo na kolia. Na foufou. Alors Bobo, le papa que tu vois ici, c'est un papa, il connaît son boulot. Il travaille quelque part, à notre travail, il y a frère Serge Koussa Koussa, hôtel de monnaie, Aza Moutangola. Bon, Thomas Serge Koussa, il est souvent à Awate, à Kendakinaye, à Kandi Biloro Nyonso. Papa Azonga qui n'a chômage, on a dit non. Bosco, Bobo Moutunangai, Papa Yaka, Bobo Zoluka, Sentinelle. Voilà, parce qu'il n'est pas un petit enfant, alors il a s'exprimer pour une potion. Il y a un solo papa au salapé déjà. Ngai pa Serge Koussa Koussa na sala mizunda kasumbi lupango na sali Santos oya Suisse sumbi lupango mubaya diana sali sikoyo naza kudinga nakenda na Luwana nakenda kusala paya nani ndio mwana Costa Mukuku nangena yeba soki ya parc Sentinelle nanda ko pe kosa musala mususu net ménage kolamba na habité parce que on a pour ça mon vraiment rose un peu complet quoi. Bon. On a invité sur ça la rappel ménage. Ah. Kolamba na ibima ménage ngabanda na banda tilelu na ménage na nu patrote na bete pena nu ibi. Papa. OK, papa. Na bete na non, ce n'est pas ça. Yoka na ibije. Eza bongo tendozo kanisa bon d'accord, je te comprends. Et ça ménage qui m'a menacé bah tout ni na tout ni à part aux Sentinelle n'a pas peut-être en sous au sokola bastani kokomanda ko koska bilamba okolamba c'est l'ensemble de tout quoi. Wana eza lukula mutatoni nga bon appétit soki na shimbiyo basani na sava munganga en bref ça vous ngangate ala ba ça vous ngangate papa sani ça vous nganga tala basana ça vous ngangate basavo basani ezali ça vous ngangate ça vous ngangate pour nzoto nyonso na sala et papa en bref eza tous en a posa ya travailleur ou à occuper nyonso ta qui Sentinelle azali na ndaku makambu tu po aza mutu ndengo yeboye soki zake oyebi makambo na nyonso tu obi bandi musala mbala moko donc tioko yo yena bilamba no tu ozo vanda soko lingu meka preuve sumba wangila tiawa menga ba blog wana na liara ngote faut qu'on ba blog na biso nyonso neti bino ni neti ngai muluba na nga mingi pondu na nga ba légumes trop pondu kutu na okoki kokata ngo na mbele lokula bino bodinga ga matiabati ata uzeki yango boye voilà papa mon boye bandika sikoyo yo okolaxa façon yo linelaka parce que moni ye moni balubo akala bano kata pona mataba balobaka ke ngai nayebi kolamba boye te mais yo ozobala nga so balobi no mambo misala bon appétit c'est comme si oyebi osala nyonso nayebi nyonso surtout soki nasimbi yo jingisa lwasi jingisa lwasi soki teri te nini yango nanu jini bakona koma Loïs papa ça va tokosola oyo etikali nsima mais lobi yaka na bilamba on n'a pas parlé de ça à l'heure hein oui c'est tout ça wana tokosolola ngo hein nga sokuyo kaka ngwati Sebastien na kati ya Luwanda mwana na ngai bayemba ke mingi na banzembo yewa papa omoni babaza papa o azana batuna ye ya famille baidaka ye na riseni ndombelo ya sala fla il veut toujours travailler parce que avant d'attendre mon dit que combien tout fait ali soit ça comme mouvement mais ba libérer ça musala nazana ndiko sala flat mais mama bibiani milambo mais iloki bumakanga bon bref il est là pour le travail hein papa chéri bosso la salaire on a comme ça
Azoluka boss de boss, les millionnaires. Azana mbongo lokola grand frère na moko Malou Maïti di Roberto ou azara na Dijon. Mokonza MT Lavage, Malouti di Roberto. Hein? C'est que ça boss que ça Gino la soso pembe. Azanga mboka tenda zoluka. Bon, quoi bien c'est que vous êtes trop dit. C'est quand on a kota. Ah, ngamutu na sala kawa na kubita. Bubakisa sisi tukomade. Papa. Iloko nini? Papa, oyebi ngai. Oza problème nanga. Na zana tina ko iba yunya kende na yo. Papa, songa na respecter na âge oza mukona nanga. Nga na taille na mukono pesa nga respect papa. Kota ngai. Njile zaite. Papa. Ko dukende wa. Ah, mwana keba. Papa. Zunganya no pai utiko. Sokuza bayu nanga ite. Boss. Papa. Papa, oyebi nga te. Bongo na iba yo. Ngana sala ba mutu munene. Oyebi patron duchi. Boss. Hein? Boss, ngai Gino na te boss. Oh. Gino. Oh. Papa. Gilana. Oh, boni boyko. Trabato, boss, trabato ba lelo. Yo ebagi eh? Toka zaki na passe, yo ebagi Toka zaki muta pusu. Yo ebagi eh? Gino la. Boss, ngana mbo papa patron duchi na respecte. Nayoki yo. Boss, elo ni oh mais mise na porta. Papa bidi. Biloko aboye, soko continue ngo lisusu na ko sepela te. Ok? Vous avez papa mukolo, mais respectez. Bon, c'est très manquant d'un jour mon côté. Na manka, Jano Kimbukusu. Yes, Jano Kimbukusu na manqué la porte. Mettons yo na ça anime. La porte était ouverte pour toi hein. Si. Mettez le papa comme ça. Mais so, bidi. Papa bidi. Yemo akwei makolo ngudana tina. Oh, soki bankwa kwa matembele ngana. Ça va quand on banana na kanga boss. Boss, oh nous on saka ngai. Naeka bon enfant de terre parce que je suis pressé. Boss douche mtabi na ngana ya. Na reço enveloppe wana normalement mutu moko azo déranger. Yango mona ke collègue akenu na ba banque arrêté ki nekaka et pas à boss mon ami Bosco dule ki atine la ngai enveloppe wana yango moni ke je suis na pressé na bande ko lamba aduti ko benga ngate bengi wa atindi yo za nzila. Oui boss. OK, ça va, nazo sérieux. Papa bidi. Zala yo. Hein? Zala papa mukolo. Mais respecté. Oui boss. Ah ça va, nazo lo. Merci boss. Papa. Au moins ngani na sabu. Yim t'a dérangé. Toi aussi. On s'est le logo. On s'est bénéficié pour rien. Il y a Pamba, Oko Dondwa, Oyagi Mukewa, Ovimbi. Patron, chef, s'il vous plaît, hein. Moutoulokola de Londres. Aso kende mission na fashion. Mokonzi. Mais c'est surtout là taboui. Pour le retroubler public. Junior, alati pantalon à tissu. Mbangwa so kokako kimate. Ndozo mona yana zipi. Soki bakalinga Junior. Soki bakalinga Junior. Pantalon fungwa miye na sima. Hein? Pas tout de suite. Moutoulo abosi boyo. N'est pas raté. Ça le fait comment on va parole. Assez. Écoutez. Tozana. Ça monte au sale. Tu rouvres au Romeka Rochoué. Mkonza Zolo Bapé, Lembisa. Ne sais nango. Et ça avantage à métier. T'es. Nanzoto na Hein? Pas tout de suite toi aussi. Ouais, bah risque à métier. Écoutez. Je marché. Yambongo et Belé. Waouh! C'est ça, je vais m'acheter maintenant une Jeep. C'est ce que je voulais. Merci, chef. Miokono Florian, Azuena Kisasa. L'ombre du chef? Voilà. Tobaré. Oh non, pas ça. Mais non, mon konzi. Au moins, pas déjà. Miokono. Oya mère Kayom to bimisi bongoti. Non, mon konzi mutalobi. To bare wapi? C'est bon. Donc, et ça, le quoi bateau, tu quoi bomate? Miokono? Ouais. Mobala Masanta. Na Claudia Sassou, fille à papa. Fille à papa. Écoutez. Asani Mabe, Azana droit à mériter pas. Écoutez. Mazo Pessa, $200,000. Ah bon?
na sheda tambo bazo déranger ye place ya tia musala na ye moto musu ayi kolona sur le roi wana ye ba client bazo ya lisusu te chef ozana 80 nga naza na 50 bino 20 ah maboko nani maboko comment nani yo sera ebele gourmand écoutez oh non 10 10 ouais 15 20 15 ah $15 ou 15 000 mais tu le chef photo za la nawe longo le photo chef 15 000 ou 15 $. Chef ngana abo matro ngana abo matro chef $15 ou 15 000 15 000 ne touche pas ici chef ouais bon musala il est pas comme l'excès maman tout le temps tozumi benga ba ancien na ba nouveau na kati ya clique ya bande na biso alors on s'appelle les comment on nous appelle les bon tonalité na ngam te kimisi moyibi wana sona le barné français na anglais te mbele 100 000 autres soit qui semaine passée to ngato zwango yo moyibi yo ka anglais te ngana zo ke moyibi wana yo ka anglais te ngana zo ke moyibi ya planificateur tant na komi ayu my brother maboke malbonneuse to na London ouais simba masolo na maboko chef robita fou ah yo za mabaluka tango za kutoa 2-3 chances c'est pas ça mon ami c'est ça yo à double tension allez yo va coopérer na yo lingi zo ebalate c'est bon tu me laisses ngaka na kotsa la bière na zambo yo non nalobi na yo pourquoi niko ya kosaba bloka nengona pourquoi bakata kosaba bêtise à modèle wana mais non ah lekeli ngai na mitisi papa ngo tsaka mama la à l'est na mitini ba kese lekeli ngai c'est na buti ba nalobi zela nan est-ce que dis-moi la vérité oh yo solo ban ye junior mtabete lo lisolo papa junior ebisinga makambu nyonso papa lekeli ngai esalinga malili na nzoto éducation de maman zo pesa ngai vraiment papa ezalaka te makambu maman sali vraiment la passe donc ngana koki na été ngana koki na été ça m'étonne ce n'est pas possible donc ce qui a commis kolanda même neve na ngai pour makambu ndenge wana et bon on a libanda ça na bango combien ah je comprends maintenant je comprends ya moi ça ko torturer makaba ba bijou a comme ko s'enflammer ko inaye comme elle était dans les besoins ya moi na comme ko problème nanda quoi et pas ya junior ya moi la papa ça veut junior a souffert pas donc dirait ça qui non vraiment mais quelque part ils ont comme ça parce que moi ça ko tomber modèle wana te oh ce junior non ça m'a bé e bona boye ba bijou na ngai papa il peut ndimela maman ce que tu fais junior azana ngo te beta bisika zeto to kelukile wapi to so wapi makamba boye vraiment ah mama kabisika pe makasi mama kisika soni mama mama Soni maman ne me touche pas papa l'anté ne me touche pas ah donc petit même ta bien c'est l'anniversaire à moi Dashi Dashi sortez d'abord je peux pas sortir d'ici Dashi papa tranquille histoire na où t'es pas été à donc petit nous ta bien c'est l'anniversaire à moi j'en ai rien à foutre na makambwana j'en ai rien à foutre bakata mais ça il n'est papa vous avez même son anniversaire à donc petit et moi en aïe bakata hein bakata olinga bomba papa pardon allez calme bakata na bomba na salutuni bakata je dis kozanga bazura te oza mobali na ngai na lingaka yo junior azawa junior azawa to bengana nenga viole ngai nde to bengana esi ekasi ndenge iya lingaka viole yo ou bien yo mto ngako viole ndenge yo lingaka viole ye be mto ngaka viole wana nani nalobi omoninga nasina kolete na mino lemba olembi wapi naza suna makasi te sikoyo junior akomonana aviole yo bien yo mutozaka gubo e papa sorcière yo wa sorcière junior amonana dashi junior akomonana wa junior akomonana wa junior amonana aviole yo bien oh yo luki pa junior donc ozo s'enflammer na ndako wa oh ozaki na poussa junior ngai te nga na lemba naza suna force te je n'ai plus de force nga nabi fana mais yebi likambo te ozo banga kama junior kamno nyoso se yebani
nyonso se yebani okasa junior akokufa ti abimaki na ndako okasa akokufa nzambe tosambelaka akonfondre makambo nyonso akonfondre makambo nyonso emonani poisa emonani ebakata ozobima na ndako oyo okozwa eloko te ozobima sikoyo ti moko junior akomonana soki junior amonani te yo mpe na ndako oyo te ozobima na ndako oyo nakosimba yo te nakobeta yo te oyo olukaki eyebani na mets-toi debout toaka sak noka ndenge oza wana nalobi komeka kopofukama na yo te mpona kopointe yo kondima te d'ailleurs comme noko na yo caisse de fribourg azao nazobenga ye mpona informe yo famille omba nazopanda sango epuis nazobana nano na quartier bana quartier baza wapi na bana kopanza na sango sikoyo kosimba ye te telema bima telema soto kobeta nabi mets-toi debout lokola nga na lemba naza so na makasi nga yanga eza elengi te bima nalobi telema nakosala mabe telema je vais te trangler mets-toi debout Dashi, longwa pardon papi masisa tindaki mbongo ekendaki kaka ndenge wana fredi mbai ndenge moko kokulu benga kutu mbongo alibi bino na kosilisa bino lisusu te ozoyoka nalobi nani kokulu benga lubensi mbongo atindaki alobi tosala nango mayele ntango tokozozwa mbongo wana tosomba eloko liboso yo nde siko conseil mpo oyokaka te tala ozwaka outo fournir bapusu okomi kotia bato baluwe bapusu me mbongo wana oyo papa bitumba atindaki mobali ya joli ntimba soki osombeli yango lupango epolaka te tala lupango nango moko nazalaka nango na kisenso atindaki combien ata na mpasi elinga kokoka nango $200 na mpasi elinga komona na yaya ndeko na biso munzenzu azoteka kuna bango baza bachef mwana chef coutumier lekaki nkolo ke kuna ya mabele polaka te tala lupango nango oyo nazalaki nango na kisenso ekomaka nzele me na ye na buka lupango malgré balia kwen na bampuku ntango bamoni kaka joli kalunga moto asombelaka ye lupango jean willi naya nayebisi yo mikolo soko ngosomba lupango ifo oyoka nino na leta isikoyo bukuza na projet ata dans 20 ans bokolekisa makadamu te yo moni ntango tosoloni na miki soki alobi nauti kosomba lupango na mpasa mapango esi mati lokola bakomotonga kuna okulupango kuna yokanisi biso tokozwa soki tozwi moke en tout cas pas bosco te 30 $. Oui. Naza nanga bien. Oh, bongo moni kate na beteli bango loko. Oyo penza biloko suka ti. Ngape naza nanga bien. Na late loko valeur Yo senga. Yo za sikati. Te ble bomi yo te ya. Ezo tuta na liputa ranga. Ya solo. Concordance. Et tout est bien. Toke ndo wana tokozala kimia. Mama mbongo ekabola biso te. Yebinde to bandi na pasi. Bato bazwaka mbala moko. Oyebi nga na sina tiki commission pa na place na dépôt ciment wana. Abombela so 100 sacs. Na yebisi abombela so 100 sacs. Na leki na wenza tomba ba barre de fer. Na lebi ba barre de 8. Tokotonga ndako ya béton. Totonga 3 niveaux. Moni niveau moko soki neti uzali apo. Uzomona sikoyo. Yo uzali neti apo. So ndako zotala ngubo. Zwa nini? Oye na nini ote? Mesure wana babenga ngone. 1, 2, 3, 4. Izambongo na biso tukosala ndako ya 4 niveau. Yaya omoni nga na sepeli na Lubumbashi na biso tango na kendaki te. Yaya gouverneur wana tsali place moko avant osombe sika wana. Il faut tonga kaka 5 niveau mata. Kasi ba trésor de somba na biso kuna. Turu kanda kuna biso na Lubumbashi kanga mania trésor mpoto. Totala siku na mkongo na biso totala patuka bango na poe. Patuka bango. Mobali Hortense Kabanga. Toka ndiko. Yaya paito memasaki. Nazo biso bien paito memasaki akoni. Tozonga soko na saki. Mbongo zala ka poate mama. Tukulata ngone nzoto. Zela. Benda bote nanu. Travaille mbe bote.
Benda beauté surtout. Bon. Malamu boni. Bien. Toza na besoin tokota na kati. Mais batu bakotisaka oyo bayibi buye kusanya. Buye kulukana. Ezo sengo audience. Bosco muninga na ngai. Muninga na ngai. Kamalade tete boy. Yoza kamalade nanga Bosco muninga. Yeko zanga nde mutezo kolisa ye. Akola kapemba. Akola kananga maimai. Okaka te yombo na mandefu te yangwana. Bino buzaba ndeko ya Naomi. Mwasi ya Komanda Lola. Biso toza bakamaradi ya nani ya Bosco. Patron na yo. Mukolo ndako mukolo pango. Naomi oyo lobi mwana mizu ndaka ndeko nde yangai ya oyo. Kweza ndeko ya musika. Butelezi. Boyibani ete ya Belgique. Butelezi. Butelezi. Uya lebe. Butelezi. Ya Belgique. Uya lebe. Buzunga bukenda. Oya Belgique. Bukenda. Ngana yebi ye Butelezi na yebi. Alors bukenda lukulo ibi binu bande gute. Biso za bande kwa ya Bosco. Yo siko yo za problem ni. Bon, alubaki mutu akota te. Chacun ton maison ndenge naza kuluba. Papa itaye wala seki zali kamusute. Biso to yetu kuzonga ndengwana te. Ya siko yo ekomini nyango ba rulage to corrompre yo. On tuze ko sa ne musala pusi yo zalaki. Yango bini pusi yango butia ngo na munogo pa. Kasi po azalaki mutu ya pusi. Bosu yelinga kabola biso. Lekisa biso tokota kota ta. Azali azala te yo ndenge. Azala te ndenge nini? Na ero biso to yazala te. Azala te ndenge nini ya. Ya Bosco. Boni. Mon cher ami. Ndenge nini ko? L'intimité familiale. Corbeau. Pembe noir. Ndenge moko na ba joueur ya mazembe. Bala teka boyi ya solo. Ah bon? Bon, où tu vas?